Matondo mingi na bino bandeko balandi ya vuvamu television mbote o mabota na bino na bisika nyonso ye bino bozwami bozali kolanda bongo émission na bino mokolo malelo émission oyo ekoyaka okati ya mabota na bino na tina ya kotangisa bino pe kolimbolelaka bino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kolanda bongo calendrier na biso africain ya solo kati na manaka na biso esengi toyeba ete lelo tozali bongo mokolo mwankando mwambe na sanza ya misato bosukisi bopemi ya mibale mobu mokama na tuku misato na mibale kaka na lekuya mvula ntete ya solo soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwayo tozali bongo jeudi le 26 novembre 2020 kasi bandeko balandi esengi toyeba nini mokolo mwa lelo le 26 novembre 1922 ezali mokolo oyo basilaki bokosala bongo découverte ya tombo ya pharaon Toutankhamon ezali bongo mokolo mwa lelo le 26 novembre 1922 kasi tokosuka kaka wana te na kopesaka bino manaka ya mokolo mpe bongo ba événement du jour nde tokotombelaka mpe lisusu bongo bambotama elamu na baebanson oyo babotami bongo mokolo mwa lelo nde totombeli na bino bambotama elamu bisika nyonso ye bino kozwami tika ete kimi ya mfumu kimbangu ekoka lisusu kolakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na ntina ya kokokisa mai oyo bino boyelaki na kati ya mokili kasi yambo ya kokabwana biso na bino bandeko balandi bomo mesano tolengelaka mpona bino elema moko oyo totielaka bino na manaka ya mokolo na mokolo nde bolanda elema oyo na bokebi biso na bino tokokuta na nsima na yango mpona kotia bongo commentaire. Kondo emoro nakoliki ete amatisaki miziki pe ya empire na lolenge na ye omoni bato banso baza utile ba joli bébé donc mama botaka joli bébé to emoro mbala mosu azali koregrete alobi emwana ndenge na boti ye boye eza lisumani te nzambe ayebaki ke azala bongo akosalela succès na ye na kiemoro tomoni ndenge moko mutu na mutu eza likabo komoni ete po aza mokuse joli bebe atamboli bamboka ebele bato mosusu batambolaka te ate moro wana omoni badominike mabo baza mwa ebele mpe bato mosusu mpe bazuzwi bango bandeko na biso wana me ebandaki na mokuse ya shaba matondo mingi bandeko balandi ya solo buti kolanda bongo wana ezalaki bongo lisusu bongo message ya Nelson Yandila mfumukusu kia mzana pa na Angola na kati ya émission ya handicapé isika wapi mfumukusu basili kolakisa bongo ba valeur ya ba handicapé mingi tomonaka bandeko na biso oyo bazali na ba défaut physique tokansaka lokola bazali na tina te na kati ya société or bolanda bongo ndakisa oyo mokonzi ya bangunza lobeli joli bébé pe bongo emo na kotala boye bazali bato kasi bazali bongo lokola bato nyonso te na lolenge ya kozala kasi basala bongo makambo ebele me bongo basala bongo bamibembo ebele bakende na bisika okuta mosungai na yo na tokoma te bango ezali grâce ya eta na bango bazaleli wana nde basalaki bongo makambo wana yango interpele kaka biso bai oyo tomonaka bango bazali na ntina te bazali na ntina po bazali bato biso moko mpe bai oyo toli bongo na badefo na kati ya banzoto na biso toyeba ete tomizongisaka nsima te tomiyokaka soni te tomitia na kati ya molongo ya bato po ete biso libongo bato tobaka na bino ntango nyonso ete botikalaka branche na chaîne na bino vuvamu télévision mpona nzela na yango ekofaire découvrir bino ebele ya makambo oyo bozangi bongo koyeba totondi bino botondi bino bayebopesaki biso ntango mpe ngoma ya kolanda émission na bino mokolo mwa lelo mpe bongo tozontia matondo mingi na équipe technique mobimba ya vuvamu télévision bayeba kosungaka biso mokolo na mokolo na ntina ya kolekisaka bongo manaka ya mokolo mwa lelo kimi ya mfumu kimbangu ekoba koyingela lisusu okati ya mabota na bino mpona biso na bino tokutani na mbala ya nsima mokando elamu na banso Ibele ba yebite
utamokile kelama usalima migu hebele olelo ye banite